Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi. Mingi mbote na bino banson balandi ya 3W panza sango ya Congo ezanga wana toujours molobeli na bino diamataye toza awa na mboka ya mushinga ba toujours et pas ya yemoko bi image Yves Mavamba bi boss live derrière les caméras bande konangai balandi ya bana RDC bana monde entier bozo Hollanda émission na ngai vérité eza moko de émission vérité eza moko ezongi mais les lots na sujet toujours il y a politique yango wana na siko ya mbela bino mopaya ndeko na biso moko na kata ba combattant na kata mushinga ba ngana ngai na bino toza ko yamba eto yoka o yaza nango ya kolobela biso to yambie ndenge wana. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo na yo nani pona balandi ya panda sango ya Congo bayoka yo? Coach Mamadou Mpolondo naza entraîneur national ya boxe. Mais omoni toza na matanga munene oyo excepté mutute. Yango nde raison oyo etindi ngai na participer na émission pona bimisa oyo na garder longtemps na kati na ngai au sujet à docteur Etienne Tshisekedi Omulumba wa Utikotikasi. Papa na ngai olobi likambo ya papa Titi Tshisekedi ozali nani na kati ya famille Tshisekedi ozali nani na kati ya UDPS? Tshisekedi na minute oyo akokozala ndeko na ngai na côté biologique te akozala ndeko na ngai na côté UDPS te. Tshisekedi azali défenseur ya peuple congolais. Donc Tshisekedi c'est un héros parmi tant d'autres. Ne pas penser à Tshisekedi, il faut que Congo sala ya yomboka. Tshisekedi azalaki susu mutu ya mutu moko te. Tshisekedi aza congolais tout court. C'est par là que souci oyo tozali nango envers atiki biso. Nzambe azuye ya ye mikolo ekokaki yango tozali toujours biso babantu soki ndeko na bino atiki bino epesaka
bolembu na nzoto epesaka souci makasi yango ntina tozali awa mpona kozala membre ya IDPS te mpona kozala membre biologique te. Ozali wana ozali mwana ya Congo, ozali mwana ya ozali peuple congolais, donc oye tokuta na poto me akosolola lisolo etali lisolo ya makambo ya politique. Papa na ngai souci oyo nga disons na souci te po papa Tshisekedi se atikela biso makambo nyonso na maboko na biso ba yebi pe prenez-vous en charge de tout ça makambo na maboko na biso kokufela papa Titi kotika biso esali pasi mingi na peuple nyonso africain so ba peuple nyonso africain pona vanda na ba étranger musu ba lobaka non azaki vraiment vrai politicien bana souci wana koyoka papa Titi akufi tanke yo mwana ya RDC tanke yo le peuple ya RDC comme la qui on ndenge citation na papa Titi akufi atiki biso na mboka Belgique. Congolais nyonso azalaki l'espoir na bosangani oyo Senko alobaki akutana na bana mboka baye bazalaki libanda ya Kanchachi akutana na batu ya rassemblement batu nyonso ya bwanya oyo papa Chichi asangisaki lokola batu tu bazali koloba me Tshisekedi na makambo pouvoir jusque là akotikela nani mukolo okufa. Il a raisonné en dernière minute pour réunir les Congolais les plus sages ndo bazaki na Jeval wana tango toyokaki ke bandimi balobela mboka mutu nyonso matoi na ye miso na ye etalaki Senko na musala azaki kosala. Alors tango sikoyo ye ayoki malaise ayebi bien ke mukolo nanga na kutana na monganga ekoki aye biso l'espoir ya ki aye akozonga tango liwa eye ko joye courage ezaki na mutu nyonso te personnellement ngai alobaki me oyo wana ezali rêve to réalité tango yeko se concrétiser que il avait rendu l'âme. Nous sommes déplacés tozaki na Belgique na salle d'expo comme tout le monde se recueillir kaka ke elombe tozaki na ye atiki biso tomona mbala suka. Merci mingi papa nanga na moni yo ozana carte wana na kingo ezali carte ya membre ya UDPS ou bien ezali na pona elonga papa Titi na carte ya carte wana ezali macaron oyo ezolakisa batu sans rien dire que je suis Tshisekidiste. Voilà. Merci minga kanisa ke ezali carte ya membre ya UDPS. Papa na ngai na ndenge maloba nyonso eza kolobama na mboka ya Congo ke batu bapotise mususu oyo tozobenga monsieur Willy Mushini ndenga se koloba na interview na ye ke papa Titi ndenga si ko voyager ko ya na mboka Belgique ke akozonga lisusu te oui akozonga lisusu te mais azongi siko ebembe po papa Titi encore ne faisons à RDC ya ba ki akozonga lisusu azobakata ye loboko et puis alobi bongo me papa Titi rozonga ebembe côté wana moni nango okoloba na ba parti politique oyo ya mitema mabe o baza sala politique na mitema mabe o baza ko soutenir mwana étranger donc mwana ekolo mususu na pouvoir po o baza na kata pouvoir za mwana pona bango so bango bakata mine bazo soutenir mwana wana yo oloba nini na place wana. Na tozonga sima na mikolo tozali na bomoi to komi déjà na moi expérience na liwa ya Cardinal Malula a fait la vérité à l'obaki on ne peut jamais crucifier la vérité tant on nous yaka que ma sœur moko boye mutu empoisonna qui est à l'obaki naye o memi mokumba pamba ngai mikolo na ngai ya bomoi esekokaki na kei ça dit beaucoup. Alors lelo mishiki tango yozo loba depuis na yebi komba mishiki na lelo ça fait au moins 1 mois alukile msu base na yebi kombo na mishiki un jour nazo yoka zo loba moi et Tshisekedi
on avait presque la même fonction. Tshisekedi était secrétaire en ceci, moi j'étais secrétaire, le président était Kibasi. Toyebi yete. Amemi mokumba ya bosenzi na maloba oyo batu babimisaka eleke libango. À 84 ans, Tshisekedi n'allait pas s'éterniser, Tshisekedi n'était pas éternel. Tshisekedi a fait ce qu'il pouvait faire pour le peuple congolais. J'étais dans la messe à la cathédrale de Bruxelles. Oui. Il y a eu des témoignages, Batubalobi, Tshisekedi, le Belge même, Bazolo Banabiso, 40 ans, il y a combat. Moutouana Zobundela, Mbokanaye. Nalandi, professeur Kalela. Alobi, Tango Bacha qui est premier ministre, à Monaka Mindele Baye, 4 Mindele, na ba 5 minene. Tango Bakomi, Bafongoli Boye Balobi, Toye Nambongo 3 millions, dans les temps 3 millions, ça qui mbongo bile. Topé Sayo, au Tikela, Kengo Place, Ayebi Saki Bango, na Pesibino d'abord merci. Quelle est la part du peuple zaïrois, Natangwa? Mindele Batalani, alobi na bango disposé. Mindele Bazonga Kanasone. Ça, c'est le témoignage du grand professeur Kale. C'est vous dire que l'homme dont il est question, Lelo, Azali Mutu Oyo, Nzamba Tindaki, pour Asala Musala Oyo. Je me rappelle, Tango Mitukaya, Peugeot et Bandisika, Babengango Kimalumalu, Bandeko Bayaka Kokuta Biso na limité na pick-up na bango Bakomi Balobi les Moïse d'Isaïe. Vieux Titi Tango Abimaki Nandako Naye Asekaki Atunaki Bango. Est-ce que boyebi histoire ya Moïse? Tshisekedi était là pour faire ce qu'il a fait et il devait quitter ce monde puisque la mort est le passage obligé de chaque être humain. Papa, mais si on a bien baloba qui wana bi papa titipe azape Moïse ya RDC pour memi biso déjà tina parcours nyonso wana ya ba élection na nenga se kotika biso na nina loba d'abord kaka na problème oyo lobi ya Mishiki. Je m'adresse à Mishiki. Tshisekedi a sali musala na ye oyo batutu. Soki lelo tozo loba biso toza ba combattants, c'est sur base de quoi? Nous sommes des combattants. Ngai nazali mbila ndenge omone nazali. Soda. Soki lelo tozali na milongo kotambola na poto awa. C'est puisque on revendiquait ba verdict erroné oya 2011 ya moto a gagné élection na ye balobi yete. Alors pour Mishiki dont il est question, Mishiki a perdu son temps pour rien. Mishiki a memi sikoyo charge oyo akokutana na tout congolais na mukongo akomema na mukongo na ye. Po batu mingi se prennent pour des prophètes. Okoloba likambo ya mutu soki lelo Tshisekedi azalaki mwana muke lokola babino boye batu balinga ko dramatiser babomeli non ye ayebaki bien déjà que ngai je vais aller vers la fin. Mais Nassina Sali Moussala, Tshisekedi a répondu à la question de savoir ce qui a koufi à Kotika Nini. Ok. Mobutu alobaka na biso tata bomoko. Et le komuke entre Tshisekedi na Mobutu bazai kowela, Tshisekedi alobaki to sala ndenge na sala ki constitution. Pour constitution na Mobutu asaki na ngoza ki Tshisekedi. Abi il ne peut pas y avoir plus de 2 parties. Le temps où ce mikolo kokaki, tu sais que depuis Mobutu abi mais likambo wana ya toyoka ki c'est la constitution yake. À part un père, parti muso sufo ezala, mais ezala misa tu minete. Et bon taki problème. Tshisekedi a fait ce qu'il pouvait faire comme Moussala. Entre Mobutu et Tshisekedi, bazala ki benemite mais
na mosala nde ye azalaki koluka basalela constitution ndenge asalaki yango ntina bomoni ntango alali na se mama Bobi alongwe epai azalaka aye mpo na nini akutana na ndeko na ye akomi veuve lokola ye akonsole ye mpo na kolakisa bomoko na biso. Alors lokola Mobutu alobaki tata bomoko mama bomoko, Tshisekedi asali rassemblement. Puisque quand il a commencé, il était seul, l'IDPS il était seul dans son camp contre d'autres partis politiques. Alors maintenant baeko sangisa ba parti politique basali front babenyango rassemblement. De lokoyo atikeli biso alakisi biso que nous devons toujours être unis pour parvenir à un bon résultat. Bit basaleli rassemblement ezali nini babute Kabila dehors. Voilà makambo ya mishiki tokoki kotia yango na mesa te po mishiki ne pèse pas. Mishiki ne pèse pas mi memeli mokumba na ye moko. Merci papa nangai. Donc mishiki aluki base na kombo ya papa Titi ya mokano ya nzambe mutasi koza molima papa na biso et puis tozana esengo po akufi atiki biso bana etikete atiki biso makambo mibale na to ya papa na nga Serge kosanika na micro prenez-vous en charge papa na ngai na ba rassemblement na kati ya politique ndenge batiki ba corps ezana nu ezana nuana bazui décision te moni nyango yo en tant que peuple congolais okoki ko bakisa likolo ya na kati na rassemblement donc yoza so mi kotani sur communauté politicien na kati na rassemblement moni nyango ko loba pona ba politicien wana non ba politicien excusez na kopesa bango leçon te po bango bayebi mingi kolekanga na minute oyo en tant que mwana mboka na minute oyo nazali suiviste c'est-à-dire nazolanda bango oyo bazosala ya bien oyo peuple sengi bango to ba accord eza déjà wana olanda bango to landa bango soko moko lo bala bango ko bakisa po émission oyo ba rolandango ba rolandango oko bakisa na rassemblement nde batikala na sa papa Titi mona ngo ko bakisa pona rassemblement donc pour biso bana mboka to lobi bien que papa Titi ayaki repos consultation médicale pour azonga tout le travail était déjà fait ici mon problème c'est apprécier le travail déjà fait pour yango nde tokomozela tozwa résultat na yango. Maintenant, même si je m'attardais à beaucoup commenter, ça ne donnera pas l'impact. Pourquoi? Puisque l'essentiel est déjà là. Oyo bango basi basali biso tozali et là on a ko lobana ba tu rassemblement tout le peuple congolais est derrière eux. Nous n'avons pas à augmenter mais plutôt nous sommes derrière eux, nous les appuyons. Tolingi souhait na bango et se concrétiser pour jusque là balobi lelo senko ba okende kokutana na Kanambe pour assigner na kombo ya mutu bapesi. Alors biso peuple congolais tozali simaya bango ba rassemblement pour rassemblement des alika na biso. Voilà. Merci mingi papa nangai en tout cas balandi ya 3W Panza Sangwa Congo bozo landa biso na émission vérité eza moko papa nangai soki président oyo azana pouvoir que ba accord wana a signé en te makambe bongwani yo en tant que peuple congolais okoyo koloba nini po makambe no totaka négatif na positif ozomona na place on a pas pour boya pour signer accord wana so tant que yo déjà peuple congolais ozo kanisa nini rolo bani na place wana. Bon, article 64 de la constitution et le bina moment oyo pouvoir et koboya oyo komami na constitution peuple azana
na droit ya se soulever. Donc biso siko na minute oyo tozali peuple wana. Mais na ngai na loba boye na bande ko na biso. Peuple oyo azali ko souffrir, ezali peuple na biso autochtone, peuple oyo azali na mboka. Na mboka. Biso na diaspora. Tongo etani tosali makambo na biso soki tozana mwa moyen ya komela masanga toyokani tokosala marche. Tosalaka marche wana na miso ya mindele awa. Mais bandeko na biso oyo bazali sur place wana. Oyo babeta maka toujours. Oyo kanyama mona lokwa ba puku na ye. Puku na ye batangisa makila. Bango nde naza kosenga ke diaspora ezwa bonne foi ya kosalisaka bato oyo mpona kostimuler bango. Po ezalaka boyi. Na tongo tango mobali alingi abima na ndako. Mwasi alobaka mais papa okomokende. Ok pa wapi yango. Oh nakena na marche. Oh marche na bino wana. Oh babukaka mwana loboko. Oh bazokisaka boyi. Alors biso awa diaspora tozali très chiche. Tozali très chiche na peuple wana ndenge bazo souffrir wana topesa bango eloko moko te. Po ba continuer na combat. Alors na lingi sikoyo RCK ya Deutschland awa et ce bandit déjà kotinda ba carton ya bilamba ya basi ya bilamba ya mibali awa tozoloba vous se préparer déjà non totinda ka tozotinda la peuple wana pona ko stimuler bango tinda ka bepo tinda tozotinda OK alors nalingi batu nakutanaki na papa fumu batu ya mushingla baba yebi alobaki na ngai na okende pa inaye kozwa karton ya kotinda tozotindela baye bazonyokwama awa ndenge toza na yo atokolo bati même 1000 jours tokozala takinete mais bango ezali kaka batamboli bazongi oyo kuna bakangi oyo kuna bazokisi oyo basali bo alors Jack Rezen alobaki na ngai na pokwa tokokanga karton tozotinda bandeko na biso biloko nyonso oyo babomba na bakela ezali utile pour na peuple wana ba sapato ya bana mike ba pantalon ya mikolo voire même basani bande ko na biso na bazali des mini bazo souffrir bango nde bazo bundela biso soki tolobi rassemblement bazali sur place wana soki mabe ezo komela nde bango biso awa to vimbaka toujours bat bazo mona biso na ba vidéo bo et coach Mamadou alobi et Kingandi alobi ça ne sert à rien si ce peuple là ne reçoit pas quelque chose qui provient de nos mains. Alors, na yango nde na profiter l'occasion oyo pona koyebisa bandeko na biso ke to sala de manière que oyo peuple oyo ezali ko souffrir pembeni ya rassemblement na kati ya Kinshasa to tindela bango maye makoki po ba mona moyen ya kozwa courage ya ko persévérer na bituma bazana biso na diaspora atangungi moko eswaka biso te mais bango oyo kuna voilà eloko na kokoloba na bandeko baza sur place basala effort tozo flatter bango te tozo kosa bango te ezali réalité awa tozo loba il y a déjà un stock là o ezozela kaka ke matanga esalema po epa na biso pona honorer matanga ya mukolo on ne peut pas faire une autre opération tant qu'on a encore les corps sur place voilà alors na yangonde nazo senga bandeko balanda exemple ya RCK Mushinglaba to sali déjà stock biloko ese komi mususu ezokende pona koide ba peuple na biso wana ke biso moko to le kaka toujours na vidéo to le baka di n'importe quoi tango bandeko oyo bazali sur place pokuna kanyama je venais de dire que kanyama azui batu lokola bapuku abosani ke azali mwana civil abosani ke azali pena bandeko na ye abosani ke azali na bana bandeko bolozi azali wapi bandeko tozaki na bango na ta mobutu mingi ba commencer nga biso ba shimboka c'est pour leur apprendre que l'avenir est sombre, ça n'appartient à personne. Mais ceux qui ont ali maele, oyebi ko sala bien, bien on est ko zongela yo. Sozo sala mabe, mabe ko zongela yo. Kanyama olekisi. Merci mingi papa nanga, merci mingi balobi
okobuka oyo tolona kanyama oyo buka oyo salaka yango un jour pe ba osala yo ba bi soda oboma na munduki yo ba obomona munduki eza idée moko ya malamu na ndenge papa sa suko loba ba diaspora ba ndeko nyos na kata diaspora ko sangisa bilamba o to bwaka o to totika o to lata tolata rango susu te ba chaussure ba mapapa ba chacos ba veste ba sengla bilamba bana ko sangisa ba carton ko kutana na ba neti awa na mushingla ba exeka mushingla ba ko pesa bango bien na ba situation mususu pona ko se préparer na kati ya RDC pona ba ndeko na biso o baza ko souffrir o ba misala ko souffrir mikolonio so surtout na ndenge politique pe ya RDC eza na mbilinga ezo sa pe même peuple na diaspora awa pe to comme na mbilinga tozara malamu te tolala ka bien te to ata tozola to olala o de matayati ba maquillage bo motema o eza na kati ya RDC souci na RDC ezara souci na kata motema na ngai merci min papa na ngai na tunoka 3 questions na ndenge nyoso tosi ko sola pona lombango pona tam papa na ngai changement ya dialogue oyo makamisa na sego moni nango ko koloba soki bato ya opposition ba décider que koluka premier ministre pour na mboka ekende liboso. Ok. Batu ya opposition ba koluka susu nani. Po jusque le 31 décembre. Candidat na bango ba pesaki rassemblement elobaki IDPS lokolo zali parti initiateur. Ya makambo e commission na rassemblement pesa biso candidat na yo. IDPS ça pesaki Félix Tshisekedi. Contradiction monsieur Zalité. Batu oyo balingi komema makambo yo et comme un problème moulaï, c'est ceux-là qui ne veulent pas l'évolution de notre pays. Côté où on a problème Zalité, peuple déjà bayebi déjà qui est candidat na biso. Yako elate rassemblement et lobino, IDPS sa biso. IDPS a PCP mutunaye. Tozo linga sikoyo Kabila na minute babaki selie mikolo ndenge babaki seli pe ba député po ba tout nyonso ndenge bazali wana mutu moko aza sona pouvoir te. Merci beaucoup. Alors sikoyo tozolinga bandima mutu oyo rassemblement apesi président ya mboka atia mokolo to na nini naye abanda déjà musala po yango nde peuple alobi ke gouvernement oyo tozali nango awa ekuko kunda Docteur Etienne Tshisekedi. Oui. Toujours de la gouvernement au Ekoya, Yangonde Ekosala par tous les moyens pour pas qu'on ait honneur. Lelo, ce qui batindi Ebembe. Kanyama akoboto la ninga sala kina Ebembe ya Marie Misamu. Wana okokate. Non, musala bango yango. Papa Titi donc Kanyama Kanyama te Kanyama bakoma déjà na kana bango baza éternel bakutwaka te. Azwaka Ebembe ya Marie Misamu asali soni kokende kokundango alensi ya batu mususu oba kai kokunda oba zaki na Marie Misamu. Zaki Marie sans papa nanga on repose exemple na papa Titi pour papa Titi. Non, c'est la même chose, la même mentalité, zila na kokatanga te. La même mentalité ne peut pas kolongwa na mutu ya Kanyama. Etienne Tshisekedi azali incomparable. Mais comme sikoyo tozolo bana makambo yake Kanyama ebi respect aux morts. Bakosala ndenge wana ebembeye bake kobwaka ngona mai ba pesi bino similaire balobi azali na kati. Tout est possible. Yango nous voulons que le gouvernement responsable pouvant respecter le mort et ce n'est pas n'importe quel mort. Yango nde tozoluka batu oyo oka d'abord Kanyama na ba gouverneur ya province ba bandi makambo ya na ponga bito okunda ete na palais de justice okunda ete. Et vous comprenez déjà que c'est un gouvernement qui n'est pas pour le peuple. Yango nde na ebiso ke
Kanyama est capable de tout faire. Pour yende a comme Monsieur Nzam. Nazo regretté, ba pasteur ango ba pesi diacre et Kanyama za la diacre. Et zo comme ça va tout fort. Merci mingi papa nanga merci mingi. Deuxième question na moi lombango kaka ya ko moni no loba na peuple congolais o ba osa ko landa yo na ngonga lelo yo o ba landa po live na internet moni ngo loba na peuple congolais so souffrir. Peuple congolais oyo bakanza makila peuple congolais oyo sala donc baza tranquille o ba leli papa titi na bango moi na nzali papa titi koko jeune bébé ba leli papa titi peuple wana ya mawa ya souffrance na olobeli bango nini momo ko ka na peuple wana momo ka na peuple wana pona peuple nini peuple congolais oui momo ko na bango ya suka na émission oyo ni to sali momo ko na bango ya kitoko oyo ko sepesa peuple congolais o ba sa rolanda yo na panda sangwa Congo bon na peuple congolais eloko na bana sous question na le barase quoi oui alors peuple congolais to pesibino merci mingi bozala toujours soudé bozala uni to moni attachement na bino à l'endroit ya docteur Tshisekedi Yé à Sali Fondation, c'est à nous de continuer son œuvre. À l'obi Nabiso Lilobasuka, prenez-vous en charge, ça dit beaucoup. Prenez-vous en charge, aucun des sous pas Moutumususute, Yomoko Yibikake, Yopozali concerné dans l'ICAM. Alors, je ne pouvais pas terminer cette émission sans que Napesa merci Mingi, Naba Maman Nyonsoya, Villa Mushingla, d'une façon générale. Narobo Sanate. Grande sœur na biso tozo bundana ya zaka na biso butu moi Marie Claire Nounou akopesa mbote na mama Kati Bile Ponkumu nakopesa mbote na mama Dede nakopesa mbote na bayebanso basutenaka RCK nasengi siko mitema ya ba pasteur nyonso balanda liloba oyo tolobi ya ko servir peuple congolais par biloko po totika wenze ya gambela na lelo ezo continuer wenze ya gambela wana batekaka nini batekaka bwaka nzoto batekaka tombola ndo toza na bino awa oyo tobwakaka que so totindeli bandeko na biso na gratuité bakoyamba yango sala bango malamu merci mi papa nanga dernière question ezali nde na yoka ki olobi ozali mbila zali soda soki lelo makambo ya gouvernement oto nango na place kuna et signé ba accord te ba bilumbe mwete koti na Congo yo en tant que policier oloba nini ngai avant na ya na poto nazalaki na zamba na bundaki na zamba ngai ndenge nazali awa soda John Chimango ayebi ngai bien Roger Lumbala ayebi ngai bien tozalaki na isiro bazamba wana bayebi alors un militaire n'a jamais donné son plan pour na koloba ke soki balobi donc nga nazali mbila nazali congolais et tango mboka na ngai kozana nga besoin lokola ezalaka na nga besoin na tango wana je rentrerai au plus vite possible faire ce qui est important. Merci mingi balandi ya toi de bébé pendant sanga Congo na kanisi bosiko na papa lobi ya za policier aza mbila niska nyama ningo zali donc yé pas za neti yo zali mais ya za na souci ya bana mboka za na souci ya peuple congolais au souci na kati ya mabele na biso oyo le so balali gaz soko balali donc bobwaki na mai bokangi bo violer na mona ki ba image ba soda ya toyebi soki boza ba soda ya wapi bozo bo ma peuple congolais ba mama bo l'équipe bo seki bo choli en tout cas ba image on na Facebook ça ki biso passe makasi bo continuer toujours bo ma peuple wana akozongisa bino un jour malamu na ye po bino bosa ale mabe et peuple akozongisa bino malamu tokutani bongo mbala sima papa nanga mot de la fin na yo pona émission oyo tosali poto to clôturer émission na biso bon émission tosala kango na liwa ya papa Etienne Tshisekedi alors ceux qui to touché ba point mususu ezalaki kaka po tala kaka mais sikoyo
merci mingi na wa peuple congolais pour ndenge na mona ki batu dimanche oyo utai koleka na Belgique ndenge na mona ki batu na malili ya 0 degré na Metz. Et la kisi quand même que bolingo ezali alors naza ko senga bango ba tozala toujours na bolingo wana toka bwana te mutu lelo soki ayebiso ke yozali mukongo yozali mungala yozali muswahili yozali muluba tika ale kaka liboso zwa mulangi bambaye alala na sepo azoya na bokabwani biso sikoyo tozali ba congolais sangana po soki toche oyo azali boy toyokana te tokosala pe loko moko te. Merci mingi papa nanga bino aussi kolanda balobi peuple congolais muta kokabola biso azate poye moko papa na biso Mobutu atikela biso déjà liloba bana mboka moko papa moko mama moko ekolo moko mokonzi pe moko akozapla minute tozana mokonzi na RDC mais mokonzi akoya na ya akozata tozapela na mokonzi moko oya kodiriger Congo oya kodiriger peuple congolais to se retrouver na biso to vivre kwa na paradis ekoleka kutu neti ba européen ne ba vivaka. Merci mingi tokutani bongo mbala ya sima toujours na émission vérité ezamo na kata panza sango ya Congo na pesi merci na ngai na bi image Yves Mavambo na pesi pe ba collègue na ngai nyonso wasala msama ngo kitoko na kata ya internet bambote na bino na bosanité mama Sylvie Slay na bosanité association les Léopards na kata Belgique président Pembele Events na bosanité MM Sakil la femme du patron oya bote so bébé na kata les Léopards na bosanité on appelle le président Jules Makofo donc on appelle si bino nyonso vraiment bambote na bino na pesi de Elizer bambote pour papa vraiment en tout cas na ebina na rolobate parce que mosala o sala ka ya biso bana RDC ou tuvanda mboka alimale msusu français mobulu to ka ba information na français mais yo yeli biso penza information na lingala auto la na mboka na biso vraiment merci mingi nzamba batela yo nzamba batela pe ba politicien o bana souci ya mboka na bango ya mabena RDC tokutani bongo mbala sima ezanga wana toujours molobela bino Diamataye à la prochaine fois. Nobody stress, ya Patrick Malouavengui. Nobody stress, ya Malouavengui. Major Bisadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malouavengui, Rue Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Malouavengui, baby Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo tozana ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutazana Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malouavengui balobi service kitoko soko ngo umela foya na Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malouavengui souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malouavengui Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela